Golf vous annonce que des masques de protection en tissu, anti-coronavirus, sont disponibles à Kinshasa sur simple appel téléphonique. Émission Moseka de Malewa Moderne vous dit bonjour. Émission Moseka ya Malewa Moderne pesi bino nyonso mbote. Bomoni ndundo na olakisa ndunda oyo mwasi mayele ya ndunda moko ana bakini tobenga kango mwasi zoba. Bongo siko bango babengaka mwasi zoba nayebi te mpona nini me na nzungu azaka elengi makasi eza mwa modele moko boye variété ya bitekuteko eza variété moko mpe ya bitekuteko yango wana lelo oyo biso tobongoli yango olie ezala mwasi zoba topesi mkombo mwasi mayele ti voilà ezalaki nalakisa bino yango tokobuka yango tokotia na nzungu bino moko bokotala zoba neza wapi. Voilà, c'est un peu ça et mwasi mayele na biso ya lelo tokokende kolamba ye na mindondo ebele te tokolamba ye tout simplement la po azaka ne déjà kitoko makasi et voilà. Mwasi mayele na biso ndenge tolobaki yeyo tomoni mayele ebele toboyo benge zoba po na kini eza mwasi zoba mutu bozolia ye boye eloko bozolia yango boye bokebenga yango zoba nayebi te mpo na nini soki mpo abimaka ne partout aobima ndenge wana yango bamoni eke azoba nzoka ye kaka basauvetage biso mpenza ndunda yango lelo tozokende kolamba yango namonaki esu mayele ebele mpo anini mpo kitoko ya mibale antuka abimaka ne pamba balonaka ye te lokwa balonaka ye te batiaka ye mpe engrais chimique te omona ke aza ne mayele ebele te oli eloko ya kitoko donc mayele ebele voilà mpona kolamba yango nake nango mpena na ndenge na ngai ya régime donc mindondo ebele te tout simplement là nazokende kolamba mwasi mayele na biso yeyo nalakisaki bino yango deja ndenge azalaki na bilanga voilà mosusu ezaka ya basende na basende mosusu ezanga basende oyo biso tozwi eza oyo ezanga basende. Comme ingrédient toza na bosenga ya bitekuteko ndenge aza awa mwasi mayele voilà toza na besoin ya bitekuteko ya mwasi mayele tokozala su na bosenga ya litungulu toza na litungulu na biso awa toza su besoin ya poivron kende kotia ye poivron enfin toza na besoin ya mafuta oyo eza mafuta na ngai ya olive eta vierge yango oyo voilà bomoni mpe na mwa bambuma ne toketia kaka litanga tokende kotia kaka litanga voilà nde biloko oyo toza nango bosenga mpona
natie mai na nzungu nake kofinika nzungu nazokokende oplace yango na moto mai na biso etoka. Donc il faut penza mai etoka. Soki mai etoki ale nde tokotia biloko. Dans l'entretemps nzungu ekende na moto mai etoka biso tozokosala eloko mosusu. Tosukola ndunda na biso mwasi mayele na biso. Eza nango mpe mwa ndunda moko ya mokie kaka yango tozokende kosala. Et voilà, tozaki kosukola ndunda na biso mwasi mayele na biso. Sikoyo tosilisi, ezalaki mpe mbala nango ya suka ya korinse na mai. Voilà, tosilisi. Mai na biso etoki, tozokokende kokumba biloko na biso pe toka. Ndenge nalobaki kaka ekoumela te bomoni ya mingi ya kotezala ngo te ka ndenge nalobaki. Sikoyo ndenge natiaki biloko nyonso mbala moko, zwi mwa huile d'olive na biso moke kaka. Donc oyo kutu eleki mwa mingi moke penza kaka ale. C'est fini. Moi quelques secondes ka natikeli nzungu ndunda nango ebeli nango. Na yo mutu a régime koluka na yo te soki obelisa ngo ndenge nini ezalaka neti te. Eloba coach na biso lamba lokola ba chinois ebeli to ebeli te. Voilà. Yango mpe tosali mwasi na biso mayele eza ebele trop, yango tosali modele oyo. Voilà. Kati ndenge na oloba ana kaka na moni na nga nzungu na nga pe ekoki nango. Voilà sani na biso yangoyo ya mwasi mayele. Tokomi na suke lubu na biso bolimbisi kaka ndenge tolobaki ete mwasi ya mayele bele po botala boye na sani po bengele zoba pona likambo nini mwasi mayele po ete na nzungu tolambi kitoko na munoko kitoko makasi. En plus kaka ne na betaka sete ye oyo akotaka na ye bangre chimique te ye oyo kitoko ebele parce que abimaka na ye kaka balonaka ye te, abimaka na ye kaka ye moko. Vraiment bongo ndani ya kotia ye engrais chimique. Alors tolobi ete mwasi mayele ebele mpe kitoko o wapi eleki babitekuteko ebele na gu oyo gu makasi. Désormais yo mutu okanisaki ete baliaka ye te, baliaka ye mpe tobongoli ekombo po ete tokuti elenge ebele mpe makambo ya kitoko katikati ya ndunda oyo. Désormais kolekaka ngo te, soko omoni ye zwa ye sokola ye lamba ye ndenge tolakisi boye surtout na moto ya régime kitoko makasi. Otie kaka neti te, abeli neti abeli makasi te, neti soki ndenge nini ozwika mwa litanga mafuta ale calme posé. Donc ole kitoko koleka eriole bolobi nale soki mwasi zoba nale mabe nzoko ole kitoko koleka. Voilà. Tolingi bino mingi biso émission moseka ya malewa moderne
Et topesi bino nyonso merci baye bolandi biso pe tolobi bo s'abonner na chaîne na biso Moseka ya Malewa moderne pe bo like ba vidéo na biso. Allez, portez-vous bien, à la prochaine. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui l'émission Moseka de Malewa moderne.